En exclusivité, mesdames et messieurs, l'homme de Snoop Dogg, Bengaye Daddy Djika. Daddy parisien, Daddy Djika. Je suis avec lui. Je ne sais pas quel regard, Steve. Il faut regarder Daddy. Regardez Daddy. Ça, c'est le face de Djika. Bientôt, Mickey Liste. Bientôt, il va manger chez Djonga. Bientôt, Romona. Nathan mal à l'aise. Nakati, Yapoto. Daddy Mbotanayo. Voilà. Baïbisa Kinga Foye, qu'on a déjà positionné à Djika. Était le mêlé poison. Parce que Djika, ça n'était le mélinaye. N'importe qui peut, ça n'était le mélinaye. Voilà, Mathieu Bonché. Émission, PCLA, plus. Je vous aime beaucoup. Avec ton émission, tu fais ça formidable. C'est une émission formidable. Et je vous salue encore tous les Congolais. Je vous salue tous les Gaulois et tous les amis de l'IT Akanda. Je vous aime beaucoup. Mathieu Bonché. Balobi Mingi. Kasi tokoye bisabino. Boko lobati, boko lemba. Papa Hervé Ferregola. Na bagolo, bagoloise, bagladiateur. Silence à gogo. Bisonde. L'arme principale, il y a Papa Hervé Ferregola. Moi, comme je suis ici, je suis à l'arme. Oye, toye. Otie, totie. Tokolobela, le 20 avril, na le 21 avril. Et Tokolobela, le 15 juin. Tokolobela, continuité ya ba arena. Et Toko Sembola. Toye bisabino nini o eza préparé parce que batwebele o basala ba page batwebele o mona page moko zo publier buzoba bino bozo kanisa page eza ya un individu non eza ya mokonza ba wangila asala na ba page alukuta po afinga kabiso ba goloa quel tala ndeko na ngai est-ce que vous croyez que ngana yebiote Bah Congolais, ça c'est une bonne émission pour nous divertir bino. Biso toya na ba internet oyo, toya te pour nous tchela batu ba poison, toya te pour nous kangisa batu, toya te pour nous bomisa batu, toya te pour nous lokoso ya mbongo escroquerie, toya ko sala yango te. Bananga na banda internet o YouTube. Nazo kende 10 ans yangoyo. Na lobby YouTube, na lobby TV normalité. Tant que Goldberg à YouTube, tant que YouTuber. Wapi esiko mona bakanganga na escroquerie. Wapi esika bakanganga na mutakalisation. Wapi esika bakanganga na eloko moko boye o esatina te. À part na kotaka prison moko ya lipamante ko fele o mokonza ba wangila basangana kana muto ba société wana. Oya ba fufu eteba ya ba potopoto ngai maboko evimba aletango obela fièvre liboko ekondi nde na kotaka prison ya buzoba mais banda wana à part prison wana ya buzoba bomonaka ba fan club na ngai ndenge ba finga ka bino po ba fan club na ngai les amis de l'IT Akanda baza n'importe qui te baza ba défenseur ya Goldberg à YouTube troublement ko ekoti na minute ona mboka on a ko papolela ngo penza batu bien surtout na église na ko beta batololengo na papolio na nyatio na kwetio au kota hôpital vous les wangila ndeko na ngai na ko comprendre que celui qui a la silence il est gagnant celui qui a la silence à lui ou bien en toi c'est un gagnant. Comme il fait rigole à l'élo, dans mon pays, je connais seulement 2 personnes, il vit dans le silence. C'est Papa Joseph Kabila Kabange et fait rigole à Jésus de Niance. Il vit dans la silence. Silence, c'est une prise pour les gagnants. Si. Silence, c'est une... T'as la papa bête, elle banga mawakuna. Nayambi ba appel et outi bipai na bipai de province à province
de pays à pays, de quartier au quartier. Beaucoup de gens m'ont appelé sur appel WhatsApp, sur appel normal et toutes les sortes d'appels. Problème de voyage. Problème de voyage. Daddy, est-ce que ça na liste? Osate, Daddy, vraiment toko silika, ce qui osate na liste. Est-ce que nga na yebisa bino ke na signé contrat na G7 pour na visa? Ningi na zaboye, esika na uta, lokola na uta na mauvais souvenir, ba yokelanga mawate, ba kangisa ngai, ba tianga na kasho, na kota makala, na lia vungule, yako tokisa, yako tumba, yako yita, ya mubesu, pas question de retourner Wangila. Je suis Gaulois en vie. Bande konangai, bochali kambo na mutu. Faire gola, papa Hervé, aza n'importe qui te. Et azo sale la voyage, na modèle obino bo sale la ki voyage te. Azo sala makambo voyage tant que professionnel. Nayebi saki mo konte ba Wangila, nanu ozui vertige te, ce n'est que le débit. Nanu ozui agitation te, ce n'est que le débit. On lance un programme, un concert. Nombre de billets tekami ezoye banate. Faire aza muninga na yote. Ndele mtu basela muninga publicité. Tel niveau. Awa boche yango kate po eza na Congo te. To yebi ba jewane le kakati na Congo ba memi yango tina poto. Osombi 3 bouteilles de bière au koti concert. Siko mundele biloko azoteka. Ba dessiner longia mutu azo bima lokola ninja mindele baboyi kosomba bouteille wana balobi to komela kindoki pamba baboyi komela kindoki balobi ba komela kindoki te to komi na étape yango nayebisaki bino Faire golaza na makila ba champion Faire golaza ya mukolo pazuria. Félicitations papa Hervé. Oumela na silence na yo. Ngai mbwa na yo. Alarme na yo. Je suis là et je suis présent. Je suis là et je suis présent. Félicitations. Tentez votre chance maintenant. Plusieurs bourses d'études sont disponibles. Power Travel est une agence de voyage basée à Kinshasa avec une représentation à Montréal au Canada. Suivez nos représentants en direct de Montréal. Tac. Hi everyone, this is Asma from Power Travel Agency. We are here to announce that we have a great opportunity for you. Vous comprenez, hein? Vous êtes étudiant ou élève âgé de 16 à 30 ans, vous pouvez maintenant voyager et étudier au Canada gratuitement. Nous prenons tout en charge. Power Travel, en partenariat avec une grande université canadienne, vous donne l'opportunité de gagner plusieurs bourses d'études. Nous sommes à Botou, local 75 à Gombe. Pour plus d'infos, appelez les numéros qui s'affichent au bas de votre écran.